Je comprends pas, mais on a la championnat. Ça, c'est la riche championnat, ouais. Mais il y a Nikonzao, ils ont la côte. Nikonzao. Nikonzao. Vous avez la côte, Nikonzao, non. Ah ouais. Ah, championnat, quoi. On a une initiative, Jedas 01 42 52 06 00. Ah ouais, initiative Jedas. Voilà. Ah ouais. Et si gars Nikonzao, yango yoko. Ah ouais. Ah, au bureau Nikonzao. Zao, samedi 18 juin, 20h30, la mairie. Ah, Zao, ouais. Bon musicien, oh, traditionnel quoi, traditionnel et moderne quoi, Zao, Congolais de Brazza, Aïmara très bien, la guerre mondiale, ah, la guerre mondiale, la guerre entre le Rwanda et la RDC, Zaïre, au M23, ah non, arrêtez de mentir, tout comme en 2022, c'est le moment de ne plus mentir le peuple du monde parce que l'époque où on devait connaître la vérité après 50 ans est révolue. Au tout ça, dans le temps moderne, nous devons profiter de l'Internet pour coller ça, la connaissance Nabiso. Ah, la première initiative, GEDAS Import-Export, téléphone 01 42 06 00. Et ça, c'est quand Nikonzao. Et comme il salon de coiffure. Ah, et comme il salon de coiffure, bien dingue. Oh. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Yuri. Bonjour. Ah, mais ici, là, avant, c'était pas, il n'y avait pas le salon de coiffure. Maintenant, les salons de coiffure, il y a un changement là. Oh, monsieur le bourgeois. Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur le bourgeois. Oh, ça va, Magella? Oh. Les gars, ça c'est vieux Djarka. Des doyens, Djarka. Ah, vieux Mbaki. Mbaki Malaouka, mais Mbaki Djarka. Maïtou. Ah, oh, pena donc misisa, ya Tchango, misisa Njili, vieux au monoyo. Tout la pourtant boyo ka la chapada. Bangoyo. Ah, balulu bangoyo. Bolingo na ngali otoye. Bolingo na ngaya motema, bolingo na ngaya makilai, bolingo lelo e panzani. Ah, vieux Djarka. T'es vieux, ça toujours yanga. Ah, oh bah il vieux, oh bah il vit colo histoire. Tu vois le baboué. Ah, il est Pablo. Montrez. Pas souvenir. C'est neuf mon frère, on a Kinshasa. Ah, au moins Pablo yo. Ah, yeah. Moi c'est mon délai avec Bana. Ndeni Bana ba collier Pablo. Ba doyen histoire bango Pablo. Ah, mais c'est bourgeois. Ndeni go. Mais ngana eluka Nikonzao. Ah, bon comme si on a pas salon de coiffure. En tout cas, quelle modernisation. Mais ma solo zakaka. Ah, on a mon fret, envoie des colis. Lubumbashi. Ouais, Lubumbashi paye. Kolwezi. Voire même Turquie, Arrête. Istanbul. Donc, on a Istanbul. Il y a pas Nikonzao na Clignancourt. Dubaï, il y a Kakao. Oh, parce que comme ça, ah, liberté lengi, bomoni. Si vous avez la liberté et lengi. Bomoni bien que tu n'as pas Nikonzao, tu n'as pas na Lubumbashi, na Kolwezi, Katanga. Pas comme Kinshasa te mais. Ah, Lemba yango, na moni Lemba. Donc, on a la capitale, Kinshasa, RDC. Bon, Angola, Botindaka. Angola, Totindaka. Ah, c'est bien. On a sepeli mingia. Oh, Zaïroa Fénéa, Zaïroa Salakate.
nga na ye na nga awa epa Nico Nzao pour sala masolo tina kin na moi na kuti pe les bourgeois le doyen il est toujours là na kutusu koko ya ba koko di koko vieux Jarka o bende ba sala na histoire na chambu na njili po biso to sala avec Nico il y a le bakutu na lobi Nico Pablo Nico Pablo et souvent ba o yango salinga moi la 6 do Pablo o ba sala masolo na kati ya Paris ba évident ye mundele quoi papa na bana mindele ni na kokota na mona Nico merci Noko ah les bourgeois plaisir à trop hein en tout cas les bourgeois on est toujours là toujours là ah merci très gentil bon à tout à l'heure vieux Jarka à tout à l'heure merci Nico Nzao maman nanga mon Dieu Jean quelle surprise na ibisa binoti na hôtel les doyens des doyens Lemba Kinshasa ezesika masolo na ekosani masolo na ngai mais na moni surprise na koni ba vieux Jarka na moni les bourgeois zawana place et comment salon na salon salon de coiffure na salon yemoko PDG bonjour PDG Nico Nzao bonjour ça va mon frère ouais tout le soin pendant na bureau hein ouais bah nouvelle les andeng ni nyao ouf tous allés hein on essaye hein de la pamboka bezali on essaye de travailler et tant de résultats Nico Nzao ça plaisir à tourner au couteau na bureau non nga na yosa masolo na moi elo mo fona tinda na mboka ouais entrez masolo mo fona tinda na mboka ouais bonjour bonjour hein oh nini oh en tout cas pendesika ba grand prêtre na kuti sous grand prêtre mususu en tout cas à tout à l'heure allô olobi Nico namoni mutu moko ye awa ça c'est un frère c'est un ami tokolina awa lelo makambo ebele et puis aza client na nga voilà je lui dois tout aussi donc voilà la vie continue donc mais balobeko moni to bana on bana moi tinde to loba je sais pas comment expliquer ici là c'est notre maison il faut que ça avance plus que tout ce qu'on veut mais les années 50-50 donc réglo moni réglo si c'est ici donc so yele lobby komi donc so moni nzaouté Nico nzaouté na éviter quoi ba massa bakanzi ka mona loba na ko sa ngaku na pesi lelo komi lelo noko ça seconde si donc téléphone ka direct bobi muto to solaye hein faut respecter les gars qui ont vécu phrase en yaye mais moi j'ai dit aujourd'hui il faut respecter les gars qui ont vécu et qui vivent aujourd'hui donc Kioyo Yewana vous comprenez Adida Kiese Yé en personne. Aïe ousa ma solo na ye. Aïe ousa ma solo na ye. En tout cas. Mais non, en suite. Hein? Au plaisir frère. En plus je te laisse dans de bonnes mains. Yemoka yakuza ye. Otambola bien. Direct. Nengana expliquer petit na mona la soye. Aïe. Bien. Quand tu viens, c'est ici. Oui. Oh, il y en a au pays. D'accord. Voilà. C'est ici. Comment tu voyais bâtir? Junior est là. Eh, Nogo. Ngana yana moto ya bomoni lomba moka to moni katanga yewana Adida Kiese bomoni susu Junior elolo elala Junior elala en tout cas Dieu vieux Jarka mon Dieu na koti na komi obi ya na sekoso na moni legranga Nico Nzao Nicolas il petit donc ya ça ba makamo pour masolo etamula bitoko. En tout cas, François Mitterrand, en tout cas, Nico, n'a pas les atouts pour tout ça, les solo pour la famille, mais n'a profité l'occasion pour na solo na yo,
quelques makambo au moins na tiki na moi tapo aida KCP ayo na junior là basali masono bango vite fait yekuta lobi yaye okoma lobi anganga moko na sali na moni preve ekei eza plaisir à trop mais ngana tu na yo likamoko oyo les réseaux sociaux pour na yo penda lelo ko lo bani point de vue na yo eza nini pour na réseaux sociaux na monde lelo. D'abord merci ya ko zala wana ya kutuna biso merci. Non, réseaux sociaux ils a des développements, c'est la technologie. C'est l'Android. Donc tika mokile qui est peu bongo, réseaux sociaux ils ont ça la mabe mais ils ont aidé peu makambe belé. Non, la génération est changée, c'est la technologie et le développement. Les réseaux sociaux, ils sont bien, mais sauf, bateau bazo linga ba utiliser en haut, la ndenge ya peut-être ya mabe, ça sert à rien. Nanga ils ont développement. Voilà. Merci à trop donc réseaux sociaux faut ça les sabiso pour tous en maïle et belé. Oui puis période biso ya kana bino ba réseaux sociaux ça la raté hein. Ba 80 ngandito kende ba bibliothèque mais le news sur les réseaux sociaux. Mais na kamwe likamo ke nikoni na ye awa ngana yebi ke bana poto surtout ya kala ni ba benga bino bana poto ya kala bosala kate selon bato ba ye lelo mais ngana yeko kuto na bureau na yo non ngakutu majela d'abord merci la koloba kutumite via liona via nga koloba parce que pas na biso to na ba vie na mikolo vieux ngala yebi mais il fait que toute sa vie il fait qu'il travaille. Je ne dis pas qu'il est parfait. N'alubite qui est à Salama BT, bisoto toi parfait, bisoto toi n'a pas défaut. Mais côté Moussala, d'abord la Bible est allée, faites attention. La vie, il faut travailler. Aux années, la vie. La vie, sur le travail, au bout, réciter aux alatés. Et puis la vie, sans aux autres travailler, n'est-ce pas pourquoi. Un jour, il faut foutre ça. Mais ça veut aussi que la vie, au que ça la mabé oui ils ont la loi hein je crois dans ça les sons dans douter vous voyez ils ont la loi sur salaire ils ont la punition en européen le foot il on a été que même dans la prison mon salaire pourquoi bien sûr pourquoi mon salaire en prison c'est l'unique ici et on a eu ça on a pas jeune aller là il faut aller travailler au moins un jour il faut ça mais viens dans ailleurs avant dire avec Jarka ngai depuis na vivier na ma bene na madame il fait qu'il travaille ngana bani musala na coffee plastique oui mina neni premier CD na coffee plastique la coffee nini coffee plastique j'ai tenté de résine de silicone quelle année ça na ça na clamar il y a 86 87 aux awo sala na déjà na CD te ba lobi ke ba na potox ko bo sala à partir de 2015 2020 wa bo bani misala non tala moi j'ai l'envie ba yo ba ndiko na biso egetu yeye bakulutu magelan ba vie jar ka bani ko sala na 2020 nengi selo bango non c'est faux 86 ni ko nza ko sala tuna navana na métro Avron ou Bisneval tuna batu bafanda kuna ngana ina CD ina coffee plastique na sala test pour encore na société wana hein na bana traité ba résine na ba silicone par rapport ya moi notion ngala ina ngo parce qu'il y a une préparatoire na linga passé premier na ISTA na sala test na société on a besoin et voilà nous ça to banango kala mais sauf mais na lobby que ça veut dire que la vie il y a les hauts il y a les bas hein mais musala to banango kala na kati ba on a pardon ni konza 86 86 oui ngala ina CD je jarka mususu yo vie bino bolingi musala te kaka okotaka ba gigolo bolingi kaka ki gigolo basi bafutela bino bandako basi balatisa bino bolingi kosala te ndenge bato baya sika nalobi nanga bavena te bato baya baobengango kilelo bino bolingi musala te bango nde baya kolakisa bino misala merci merci nakanti yo moko ya président osala lelo mosala oyo eza kosangisa biso pour le bango ndenge ozokoloba na ntinga eloko na vandi bongo kasi nga na memako na mosala si tosala nga na yo oui kasi ba 2004 voilà 2001 2004 2001 2004 vieux 2004 et pas ya papa bibi 2004 wana koyebisa yo mais avant wana ba société ezali nga sa na Philips awa
préparateur de commande magasinier. Nambula nini wana? Wana twasiku na 88. Oh nazo koyebisa biselo wana. Alors na koyebisa ko bato ba ko koloba o ba umba ko koloba. Tango biso to yaka. La France ezalaki pays moko bazali ko yamba bato parce que bazali na besoin ya bato pour basala. Bazali na besoin ya bato immigration ezalaki pour bato basala. Mais to komaki nde na 89 et pas makambo yeko ko changer. Biso zo na ba bêtise ya mokili to sala yango. To sala ba bêtise biso surtout. Mais moto na moto atamboli na ndenge na ye. Lelo balobi ke mosala ezali te. Pardon ma gérant, nazobenga moto a Bruxelles. Allo Vieux Djalka. Alobi ke obino ana poto bosalaka te. Bato moko baye sika bandi kosala kaka na 2021 2020 bozala ba fiche de paye te moto akomi na droit ya kotuna bino bolakisa ba fiche de paye to mikanda na bino. Vieux Djalka yo bandi mosala quand mais nalobi na sina yebiso ntango nga na bandaki mosala ntango biso toyaka wana ezalaki siko la France azalaki na besoin ya bato baya mpo baya kosala misala ezalaki okomprendre lelo yo misala eza lisusu te mais kosala biso tosala na biso nga neti ngai ti lelo na kosala nasala na musée nasala na musée yena donc musée Guimet musée national asiatique na place yena o ayebi place yena aboye place yena wala kota Tour Eiffel voilà exactement ipanga na salaka omoni na âge na nga naza kosala po na salaka na nga mais na kometaka pe bêtise na vie na nga mais du fait qu'avant na commettre bêtise wana nazali kosala mondela récupérer nga azokisela nga makoki na nga nezuto naza na nzela na nga donc na 87 yobi 89 87 déjà nga nazali kosala na mokanda ya mutu na 88 na yoza mokando ya ngamo obani kosala na démarrer nango tina mokolo mwa lelo mais vie nga na yebi ke musale banda kala mais bato ba yesika na o bazana bango na or diaspora neti européenne o diaspora o ya Amérique bato musu ba ko leka awa na internet pour dire que bato ko mosala lelo pona bango ba lobby mais yo zo bisanga 87 mais non mais Azangi koyeba na lobby na ça arrive dans la vie vie ya moto donc il n'est ni tintin ni suiviste azangi koyeba moni réponse ba pesi bino il n'est pas informé asa informé te moto mo lobby wana esika yebaki ngai ayebaki Nico non même ayebaki yo mususu ba mususu basalaka bazali ça tout ya kala majorité basala yo fréquenter papa wemba te on a fréquenté papa ou mati point ngana kene pa ya vie on a côté la vie pour aller au parc pour aller au parc ko to teka pa ya vie to ke premier tour na yo moko ezo umela kolelo ko abito zonga na mo vie beaucoup la benga ngai vie beaucoup la benga ngai petit mbaki yaka bonelo ko na ndenge ni ngabi ezala na pale yaka na mo akena mo boke coopérer na vie bogome ngai mais yo ye moko mutalo baka akiki ya kutumbo ko te bimana tutute apesa nga kutu partika na petit omoni ba toboka na simanga a coopérer poso donc ndenge ya léopard nga bogoma ngai mais yo siko kasi yo po mona no susute donc ekende melanga bino na vie beaucoup là dale na ndenge na ngai dans la branche ka bango ni komonia vi ono mela kale entre nous komela o to ba mela ka bali o mela bali ba msuba ba koma na poso amabe nga na mela te nga kenda droit chemin mais bolia ki na vie bopisa inga par na ngate ya commission mutalia o vienne mutalia bisopo yo ko bana vie beaucoup les locaux po tout d'abord na fanatique à vie bon donc on vient pesa nga pour nga na mona ke ko kina uka bon en tout cas na répondre non Vieux Djalka donc siko ngai yo yaka toke pa vie beaucoup pour na posone ya léopard bino na sima yo na vie beaucoup bokutani bosel makambo kopre na bino ya poso ya léopard sans que tukobetela nga lisolo ngo na zwata 1 euro te ya vie bomelaki ngai ya bon vieux d'android omoni komeleza pena Vieux Djalka boyo lobi bomelaki nga te ngai bomelanga na vie nga nazwaki rien mais nalobi yo moto memanga pa ya vie tokeuta mwana ngai Manuela
tokenda ye vu ayambi biso abimo biloko tomate eloko topesi ye aba eloko ya bien atali yango ye moko to abi bon nakozwa bato nakozala yango concerne so nazwi bango nakotia bino na temps e nao kozena J3 tobimi na yo biso toye vepapesa biso eloko te tozonga na biso biso mibale nga mpe eloko yango naki mpe intermédiaire mpo moto azalaki nkolo yango mpe alaki chaine yango ndenge eyalaka kaka makambo yango boyebi atienga molunga abi tokotwa eloko na ye topesana bengi yo olobi na ngai ngai bango bagela yo tokendeki na yo epai ya vie tokende torécupere eloko beti baeloko yango osala yango lokola bouti kosomba yango oyebi baeloko yango bakangelaka bato donc eyaka teke basalaka mbaa moko boye azongisa biso eloko au bout de 2 semaines il vient abenga ngai na ndenge na ngai abenga tuni ngai mais eloko wana yali petit na ngai ngabi oui eza na abi yelanga ngabi yo direct na vie beaucoup tant vie asali ngai solo na tout monde on va dire pesa na bon combien abi ça na mbongo ozoyi ka mbongo bon de toyika mbongo onga nebika ke bokuta na yo po ebike po ngana ko mapa na ina eloko yango yo muto mimaka ndenge ngakuna angabika ke via osimba yo sisi voilà ndenge na yebilaki yali kama umelate tambote ya vient na biso paix à son âme mais vieux parler biso muke basango ya la chapade avec abalolo banzembo neti oya yo bolingo na ngali to titre ngo ezalaka nini kasi titre ngo ezaki bolingo ngali yo to bo bosala biloko na te pona nini hein obengi abalolo na Londres bokoti studio en tout cas Stella zana Kinshasa beti biloko en tout cas na répondre na wala ntsasa na kini nabine omoni nema babinaki bamise bakufaka te omoni nzembo wana ya lelo te nzembo wana ekende ti Angola ekoma ti na Brazzaville bao bayokaka nzembo bayebi lelo la chapade a 10 minutes kona mpunda ezala lokola tanga na utana na académie soto nake na ngai yoka mbondo ya pauvre vieux mokwambai papa ya Trésor Ngando papa Trésor Ngando vieux mokwakwa kwambai mongol kolo histoire camarade ya vieux sacré zaza donc wana ba vieux basali biso to sala ndenge to wana courage to wana ngo to atikela ngai courage wana pire vieux nanga donc jamais na vie nanga na ola kobosa na ye nazwaka mwa ipaka moko bonakili ntango na bimbi na ipaka wana mba moko sapla de iyo aye komona ngai abi na ngai jarka foto kende na la chapada parce que deuxième na biso aki wana aza surti nake wali mutangi azala wana walanza badiscuta na lolo ake na ye nde na koremplace place wana en tout cas série wana to sala ba makambo ya ke na njili mobiba donc moko te yema na nzemba ngobe na wala mbongo bolingo na ngali oto e nakolala nakoloto mpase sali ngai mawa bolingo kangeli nga motema obongoli nga mabanzo mwana ya mama oyo bolingo ya mabibisha ye mawa oyo bolingo ya sansinike ongo ngana leli bolingo na ngai liota ye bolingo na ngai ya kukulu ye bolingo na ngai ya motema bolingo na ngai ya makila ye bolingo lelo ye vieux kata pardon donc omondi boko ta studio vieux bayebi yana bike njili ya biso na monima na kata njili me na vandi me tobosani njili yango te lelo tosala fonctionnement moko ke njili ezonga ndenge biso tozalaka. Merci trop vieux Mbaki, vieux Jarka. En tout cas chanson na so beaucoup tena ba abalolo beaucoup ta studio et aussi biso plaisir à trop. Ben tozonga siko epa ya PDG Nikonzao mwana poto biso oyo que lelo balobaki bana poto basala kate nzoka ana baki basanga ba 86 ba 89 donc arrêtez de mentir sur l'internet soko oyebi likambote luka wa doyen ya kala tuna bango noko bato banda osala kan o bato ba fréquentaka papa wemba basala kate bango bomoni ba vieux Jarka ba Nikonza ba banda ko fréquenter papa wemba depuis Léopold de Ville depuis Kinshasa ba ina poto ba fréquenter mais basala kapé
Tout ça, on a bureau à Nikonzao. Pour nous, on a fret. Vous avez besoin de biloko on a kin, otinda mbongo, yaka, makamboza ya voix normale, bukasité na yomo kaka. Nikonzao. Tout ce pays a trouvé un témoignage que boulot et banda kala. Batu ba yele loti batu balaxi batu musala. Qu'ils arrêtent de mentir. Pour nous sugi ça, tout ce pays sur le loba sugi zali, pour na peuple azolanda yo, wa linga wa otika mbongo pour que en Afrique, na ba encouragement na bato ba salaka. Donc comme on dit, il n'y a pas de seul métier. Na éviter ce rôle ba lisunini. So il faut souhaiter beaucoup le bon anniversaire autour du 14 juin. Tout le monde toujours paix à son âme parce que tout le monde que son âme repose, l'âme ne se repose pas. Âme continuera toujours à vivre depuis qu'on a biso. Non, Magellan, dès na le bail tout à l'heure. D'abord, on a remercié yo la surprise au Sali Biso Awa. Non, Biso to aller tout ça la Moussala. Moussala ils attendent maman. Ils bandit les noter et ils ont continué. Ah ouais, tout ça la fret, c'est vrai qu'il y a les hauts et les bas. Ça la fret, tout ça évolué bien. Difficilement mais bien. Tout commence à la région Mingi à Congo. On a commis dans les pays étrangers, Dubaï et Afrique du Sud, on a Tinda Bakoli, on a Turquie, on a Tinda Bio-Nyoso, on a Kinshasa, Angola, on a professionnel à Anzela et Angola. Tu la Turquie, tu es en Angola. Oui, oui. C'est bien. Vraiment, là, c'est pelé. Non, il y a Sarabandeko. Il faut qu'on dise la Moussala. Via Zo Kanga. Il faut qu'on dise la Moussala. Nzela Moussala, Yango, malgré les erreurs ou bien les hauts et les bas, mais voilà. C'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Voilà. Et on a remercié eux. C'est-à-dire, d'abord, on a pensé pour na papa Wemba. Bon, on a surtout, on a besoin de paka. Il y a pourquoi on a besoin de paka. Personnel, on a dit que le 14 juin, beaucoup là, qui ça, pas quand on a 73 ans. Ouais, ouais. Nzambaza, Nzambe Mouaïbi. Et puis, on a signalé le Congo, on a filmé le calendrier, on a zongelinga. Si, 2017, devoir de mémoire. Nous ne vous oublierons jamais. 2017, calendrier, on a. Ça, on a pas. On a fait beaucoup. Voilà. Yem taïb sa ingaï nzao longola ba jeune likolo yem taïb sa ingala tam likolo ba virchelo sikoyo le na ko bimisa calendrier ngo ya kufa. Oh my god. Siko na juillet na kotier na kester o ne le to salango ye avant dia wa azo expliquer ngandeni tocha mikolo likolo. Voilà, on a pensé et puis on a pensé il y a Strevos Nakos. On a Pilvier. Et Wendo. Bavon Marie. Ah, Bavon Marie. Il va la Bandumba. Et Nazana liste, on a travaillé déjà. C'est ma moyenne pour l'année. On a travaillé ma calendrier prochainement. Il y a des musiciens. Voilà, ils ont Mataba. Nous dit Mataba, oh là là, nous dit Bignombale. Voilà. En tout cas, il pour na travailler beaucoup na devoir, il y a mémoire, il y a une bonne initiative. Ouais, on a travaillé beaucoup, on a tchana ba homme politique, on a tchana ba musicien mususu. On a luaka qui ba moyen sur monani, il y a ba nezoya, na kosala sous ba calendrier on a pour nos clients. Et pour ça la rabat tout bien. Et puis on a pensé mon pour la vie Adrien. C'est les patrons quoi. Ouais, c'est les patrons, c'est le numéro 1. On a pensé na famille bah c'est Livette. Na ba madame bon. Madame là. Non, madame Alice et la vie Adrien. Ouais, ça la hôtesse de l'air. Voilà. Ah voilà, on vient Bambi. Voilà, non. Bambi Luzolo c'est vieux Luzolo, le ministre de la Justice. Moi c'est Yvette Luzolo. Mais madame Aza sœur Adrien, elle a hôtesse de l'air à l'époque. Voilà. Là, bah, sœur, bah, on a une famille tout, on a quand ça va, on peut ébeler. Voilà, donc, Nzambe Kaka. Oyoka li solo, rive kono asali sa mausolée. Ah, vraiment ici, c'est un gars. On a collé là, na zuba koko na mboko. On a besoin de solo.
oyokaki lisolo oyokaka nayoka c'est intéressant bien natunika soko yeba oyokaka nga tout ce qui est polémique sur Mpaka ou via Adrien nalinga nangati c'est bien parce qu'il y a des familles nga na ba famille ti lelo batebele basala makamona ba consulter ba famille te mona bake baloba nga na pixi nga bango te ya droit na bango mais sauf to yebani voilà ba viona ba kufa me bateau pe ba vivant na bango na ba histoire vraie bazali merci tous en nous donc voilà donc on va jouer au sur internet batika voilà wabino kulutu machela en tout cas ba moi bambo te mi balé machela na rendre na pe comment c'est na ko bossa n'était question à profiter na occasion yo na rappeler na famille ti lelo. Donc, Nkwamambu quoi. Merci. Nkwamakambu. Voilà, les gens na comment la région là pour na sala ba étude na kuna na bandundu. C'est là na kina mo koyo kaye. Oui, ba ye na musala na poto tu pas l'équipe. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, le vieux Djar Kabambo te mi balé soko zanango wana. Bon, donc, na pesi bambo tembele, na katina il faut tout d'abord ça pladeio et pas ali donc azalavé et puis na chérie nanga Bibiane ou aza ma mère nanga palé na moi nanga mukia botami mon espérance ndenga pour nanga en tout cas vieux Djar Kane tolobi tout aussi sanabiso abino kulutu machela na opesa ka mbote na Max mbawa na opesa mbote na Umberto Chinocheche mwana poto ya kala bon mbote na Washington grand pays depuis Allemagne na bosanité chancité là na Bruxelles Riga na Biga Ntsumbu na Suisse Rive Kono na Suisse bon en tout cas Rive Toyebi que le 16 juillet aux Hambourg bonne chance et bon courage mbote na Jenga Samuel bon bosanité Patim Bengani na Lyon comme d'hab lingi abeta na Lyon esenge alega pati mbengani vejarka bolingo nanga lio to bolingo nanga kukulu na mono cheli boko so ilo basuke ya OK donc na kanisi na tango na kanisi petit nanga jenga monama na kanisi fe nanga mongol mokwambai ouais donc obo banda kati na bangai donc na salanga na muziki diana mona musu bambote belé. Et puis, c'est la carte d'Abisso, Yézoate, Malibosa, surtout. Amen. Merci. Bon, à la prochaine occasion. Nagi et pas il y a Nikonza, le doyen, Banapoto, Bayaki Keo, Basala Kate, Basala Kanabango. Arrêtez de mentir sur Internet. Botika au cours sur Internet, Basanon vivant. Soko Kosi Baroyako, contredire yo, Soba contredire yo, pour le battre que Batumabe. Donc, nous avons dit que nous avons sur Internet à Zate. Le net, le Bama solo. Si vous aussi, démentir, Makambo lobby et aussi sa crédibilité. Voilà, nous avons pas Nikonzao. Ah, on a Clignancourt. So, qui est Clignancourt, Tunika Ari Champéré. Numéro 107, 105 au Kuta. Et Sikaya Nico Nzao. La commune initiative JEDAS on a kotinda biloko na Kinshasa na Brazzaville na Luanda na Turquie partout na Angola na Kacha RDC na Bunia tous ensemble bana Beni Kivu on est ensemble avec basoda congolais au bazo bunda la Soudan Congolo Zaïrois, ils ont infiltré. Non. Ils sont tous ensemble. Oyo, les Congolais d'origine des pères et des mères. Et Djarka, dès tout le monde Balasima, ils ont parlé aux occasions, au Léquivier. Merci. Allez, à la prochaine occasion. Bye.